Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Le petit une recette mon corps vraiment rapide, vraiment simple. Le tout ça où ils allaient recette na biso ya mipandi fumé. Donc mipandi fumé ça la vraiment facile na kula, mais ça na bandenge belé ou ko ça na mipandi fumé na yo. Donc c'est la première fois que ça mipandi fumé la chaîne nanga, on ko ça na mipandi fumé aux allaient spécial différent mipandi fumé au to ko ça nanga na bino lelo. Mipandi fumé nanga déjà na sokoli yango bien comme bon moni wana déjà bien nettoyé, na tia déjà na kati ya nzungu. Et nakolakisa bino biloko oyo ngai nakotia na kati ya mipandi fumé nanga. Ndenge nasokolaka mipandi fumé nasokola ngo na maya moi warm, maya moi tiède parce que bika mipandi fumé ou ta place moi plus à la propreté. Nasokola na maya moi warm vraiment ata 3 ou 4 fois et après na tia ngo na nzungu nanga simple comment pona osokola okolonga ba misuni eza ya moi salité na base you know osokola ngo vraiment bien comme bozomona na nzungu et bimi propre. Et le ko kolanda awa ba épices on en sait na mipandi fumé nanga eza o bozomona awa ya ngonde na nango vraiment simple vraiment simple mipandi fumé tozali na ndembi na biso comme bozomona déjà nyonso za eza nettoyé toza na ndembi toza na poivron toza na céleri na biso ya fraîche toza na 3 mbuma na biso ya ail ya fraîche toza na 2 feuilles d'oreiller nde bozomona toza na litungulu na biso moko wana toza na aubergine eloko tozosala mipandi na biso fumé ezala vraiment spécial elo eza aubergine toza na aubergine et tozali na white pepper nde bozomona et tozali na mustard ya biloko tokosalela biloko na biso yango pe tozali na bouillon ezali bouillon ya soso. Donc eloko nakosala les belles dames nakozwa o ezali monette nanga nazokende ko mélanger nakotia o eza ndembi nanga naza na 3 ndembi comme bozomona eza ndembi ya minene te donc parce que mipandi fumé nanga eza nango ebele te donc nakokata ndembi nanga nakotia yango awa parce que tozokende ko mélanger yango na ndembi nanga pe tokotia céleri na biso soko lingo tika céleri na bongo za na problème te mais ngai na ko mélanger yango pe na céleri mais eloko na kosala na kotika likasa nanga céleri ndamboye na kotika nka na nzungu ndambo bongo mobimba et awa na kokata poiron donc na tiango pe awa na kati et eloko na koya kotia awa pe ezali ail donc 3 mbuma na biso ya ail donc eloko nazoke kosala nazoke ko mélanger biloko ona la kisibino et nazozongela bino wana to mixer biloko ona la kisaki bino yango ekomi biso boye to ko boire kango na nzungu na biso comme bozomona donc to tiango na nzungu na biso et nakotia céleri nanga o etikalaki wana po epesa ka fantaisie na nzungu et nakoya kotia de likasa nanga solo ona zalaki nango na tiango na nzungu et nakoya kotia white pepper oyo nakoya kotia white pepper na biso osalaka vraiment musuni kitoko et nakoya kotia o ezali moutarde donc moutarde yango tokosalela tokotia tiango na quantité ya biloko na yo et eloko o nakoya kobakisa bouillon kokosela bouillon nyonso olingi nga nakosela bouillon nanga soso kokosela bouillon na nyonso oyo olingi kosalela eza na problème te et nakotia boyebi déjà que mipandi fumé azaka musuni moko azaka déjà na mwa mungwa donc il faut ça vraiment attention tant ozo tia bouillon na yo kotia ngo belete parce que akoya koleka pour mipandi fumé azaka déjà mipandi azaka na mungwa donc voilà nakotia bouillon na ngande bomoni wana c'est bon et kaka ndeza boisco tozoke komatisango na moto tokotia na mai te tokomatisa na moto boyita pona 3 minutes et toki mwa ndambu et bimisi mwa mai nango muke après tokoya kobakisa mai kaka na moto. Voilà, on a tomate sinjou na biso na moto, to repelisa moto na biso. C'est vraiment facile comme na yusibino, vraiment facile. Au moins biloko toche biloko belé te donc c'est vraiment facile. Mais kango okozala dessus te. Nga na kolia mipandi fumé na nga boye, naza na pondu na nga na lambaki, donc na kolia on a pondu, c'est ça que c'est moment pour na kolia pondu apambate. Des fois moi moi musuni za la pembeni, on to créer musuni o nga na bino ensemble. To ko fini kanjou na biso et to ko tika pendant 3 à 5 minutes et to ko kota la nzungu na biso. On a à tout à l'heure.
Ok les belles dames, après 3 minutes de kota la biloko na biso bomoni ke musuni na biso ebimisi déjà moi sauce dans moi mokie wana siko tokobakisa mai il faut toujours koningisa nzungu les belles dames kotika mpona longtemps te ke biloko ezika tokoya kobakisa mai na biso ana tiaki mai nanga donc nakoya kobakisa mai pe ebele te ya otala sema nde musuni na yo ezali. Donc c'est bon parce que ça on mipanzi fumé bébé mipanzi fumé ils ont na pour ko ma ebele ça non vraiment facile recette mipanzi fumé. Donc voilà. C'est comme ça quand vous moni to tie vraiment ma na biso te que ça ma ebele ma na biso c'est comme ça et to ti comme suni na biso to kata pour 15 minutes ba épice au to tie ekota na kata musuni à tout à l'heure. OK? Donc c'est vraiment facile mais quand recette oyo okozala décider. Ok les belles dames, après 16 minutes, nous avons fait la moto, nous avons fait la nzungu na biso. Nous avons vraiment des mailles na biso kiti. Nzungu na biso vraiment c'est bon. Nous vraiment c'est bon. Mailles na biso kiti. Nous avons peut-être que puis c'est côté na kati ya mipandi na biso. Mais puis surtout check mailles na biso vraiment ekiti de besoin mona wana. Parce que là qu'on a pour ça là. Des aboués au collège mipandi no soko lingi ke oza soko tia na sali na mo pondu ko ki collège mipandi no kaka des aboués mais ngasko loko na ko sala ngo na ko longola mipandi na nga kolongola mipandi na nga na nzungu et na ko tia ngo na sali na zo longola mipandi na zo tika c'est ma sauce non longola mipandi te ke na sauce non longola ka mipandi yango moko sans sauce bon mipandi na biso comme ça. Donc on m'équipe mungwa non so moni que mungwa non c'est bon donc ça va so moni que mungwa non c'est bon te ok toujours ko bakisa mungwa mais nga pona nga mungwa déjà c'est bon. Et ça vraiment facile dans ça là genre na légumes na on a congélateur ou belo ko lia na moté ko sali mi pandino comme ça o ko kata semoule ko kata kwanga o ko kata loso na bato balia ka pe loso ko kata ngo balia ka mapa ko kata mapa comme na bi déjà mi pandino déjà ko déjà ko lia ngo mais est-ce que peut comme son spécial to ça la sauce à mipandi na biso siko eloko tozo sala libé dame na kataki aubergine nanga ne bozomona aubergine nanga na kati matungulu nanga pe na kati ngo minene ne bozomona comme ça mais to sala matungulu siko te eloko to sala siko awa na nzungu na biso ezaka ka aubergine na mbuma na biso pilipili ya vert yango to tia na kati ya sauce na biso oto tu kolongolela mipandi fumé. Donc c'est tout. Voilà. Chez aubergine na sauce na biso loko to sala to kotika siko aubergine na biso elemba et to kana sauce au pour assaisonnement auto sala ki musuni na biso eza ana kati ya sauce o to ko finika nzungu na biso to kotika ngo elemba na kotia ngo na réchaud ya sima et na zana kikalungu nanga oyo yango nde na kosalela pona kokalingela sikoyo matungulu nanga. Donc voilà, on a nachi mafuta nanga pe nachi mafuta ebelete, ti mafuta ya quantité ya musuni na oza nango. Donc mafuta nanga comme ça pour nanga c'est bon. Et là qu'on a ko sala na ko ya ko tia siko matungulu nanga o na kataki, mboma matungulu nanga moko na zalaki nango na kati ya nyonso, bobi ki ngali na matungulu mingi. Nga homa ko ta matungulu, ou son ya musuni za matungulu, j'aime bien sauce matungulu na lenga matungulu, vraiment mingi na misuni na mbisi, et ça là vraiment kitoko na sani. Donc to ko tika siko yo mafuta na biso na litungulu ekalingama elemba boma te komi poto te mais ekalingama moko mona kana misu no ndenge ekokoma ekolemba tango ezo moto aponde tukwa ko bakisa biloko mosusu na kati na sibino à tout à l'heure. Donc on a mafuta na biso ezu moto to ko panza matungulu na biso na kati matungulu nanga cercle ngami ko kata matungulu cercle n'était pourquoi donc ko kata matungulu na ndenge nyonso oyo olingi okatelango eza na problème te. Et na koboaka misu nanga pe na nzungu nanga c'est bon na koningisa ngo nzungu na biso c'est bon. Ok les belles dames on a tokoya kotala aubergine na sotiaki na nzungu donc aubergine nanga na moni ke elembi na kobalusa ngo c'est bon et so bozomona bien na kolakisa bino aubergine so ndenge ekomi comme ça comme bozomona donc aubergine nanga elembi. Donc le côté aubergine nanga et comme poto makasi non donc pour nanga bongo c'est bon aubergine nanga donc awa pe matungulu nanga comme bozomona matungulu nanga elembi comme na sabine na peut-être que elemba makasi non donc bo espèce c'est bon et là qu'on a rosala na kotia sikoyo citron bobi kinga na citron na
litungulu ça là toujours bien. Donc on tient le citron mais mingi pété mais ndamba citron. Donc voilà, pour le citron nanga eyo kona na matungulu nga pas matungulu kona pas non les litungulu on sorti on peut na mwanga iwana na mona ki sala kitoko. Et eloko osko na koya ko sala na koya ko sauce na biso o to sala ki ya aubergine. To ko sauce na biso na la salade de sauce na biso et komi. Donc sauce na biso et komi biso comme ça parce que na chose ka besoin mona bien té. Donc sauce na biso et komi biso comme ça comme besoin mona na ne to sala ki de belli pour mon aubergine na biso elembi. Donc elembi vraiment sangani na sauce donc aubergine on déjà côté assaisonnement nyonso ozaki na kati ya sauce oyo. Parce que loko to ko sala na kozwa aubergine nanga na kobwaka ngo awa na kati ya litungulu. Donc la sauce pour aubergine na bwaka na kati ya litungulu ndio moni et nazo mélanger. Quand les aboli bedam na kwanga na semoule na loso okolia vraiment chitoko. Okolia vraiment na elengi. Donc on est dans le qu'on a déjà kobela na ko diminuer moto nanga on tient moto nanga na 3 pour na absolument que biloko na ngezika et eloko na ko sala na ko zwa sikoyo ni panzi fumé na ngai na ko boka ngo na kati awa et na ko mélanger sauce oyo et kota na kati ya misuni pour na esala na leke. Donc voilà. Donc nazo mélanger ngo diminuer moto non so rochon za makasi diminuer toujours moto et c'est important pour na pour ça que non matungulu na o ezika. Zala pena ki kalungu moko ya bien ki kalungu ekangisa biloko na CTA so dans ki kalungu ekanga biloko mona ke ebima pe goût différent. Donc zala ki kalungu za ke ezala na donc ekangisa biloko na CT quoi. Na mwa moto ase wana le bedam to tika nzungu na biso ekota mwa moto po moto so tchango na 3 to tika mwa ba masolo matungulu wana aubergine wana ekota pe na kati ya musuni na biso après to longoli na biso na la mi semoule nanga et na lié. Donc voilà, c'est vraiment simple. Voilà toye na musuni na biso tozo tia na sani le bedam meka na ndaku okosala musuni oyo okosala sauce abona musuni nyonso za na ngombe mipanzi normal. Donc musuni nyonso za na ngo ekosalela ngo sauce auto sale okosala pe na poisson. Donc meka okozala décide okotikela na commentaire na si. Donc voilà, il faut seulement ko créer to ana choité, il faut seulement ko créer son to bandolia ka biloko moko wana. Bon moni vraiment biloko na biso vandi bien ma foute ezate ke ma foute mati likolo ya biloko na biso non biloko na biso vraiment rien à dire. Mais kaboye okozala décide. Voilà les belles dames et loko nini esila kate donc recette na biso yango wana recette mi pandi fumé c'est vraiment nice mais ka recette oyo okozala décide mais ka recette oyo kotikela na commentaire na se. Donc j'espère que recette oyo obakisi implice na ndako bisika otali vidéo oyo ko bosana te soko bakisi implice ko aimer vidéo et ko sala nga bien makasi ko bosana te kozala abonné na la rocho et ko sala nga bien mingi. Bato nyonso bokosala recette oyo na souhaiter bino ba bon appétit. Merci nzambe azala na biso ntokutani mukolo mususu tina te ekominatina. Bye.